C'est dur, c'est triste. Comment Ablora Boye? Zoakimia, maman Léa. Maman Léa. Maman Léa. Zoakimia. Ni on saute dans ma boca. Na bela na sala ka moi fièvre na déplacer na komona baninga na tongo na bana na bango bazo sukola ba mama na bango basani. Nzambe azama bete amoni ke mama ya zo landisa bana mibali azi mwana moko ya mwasi apesinga me basani na ngai koma ovanda na salite bilamba na ngai koma ovanda na salite or na bota mwana mwasi Nzambe azama bete azama lamu na malamu azi mwana moko ya mwasi apesinga me mama na ngai ndenge komi niveau wana lokwa na vandi boy izande boyambi ngai mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kandelobi Koleke mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo babena na makomi Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La princesse de l'Éternel, maman Tiffany, chez vous dans vos maisons, en ce moment. Na antenne Nabino, le Nazaréen de Bokolanda Bisso. Croyez-moi que nous continuons toujours preuve à l'appui Nabiso, recherche Nabiso, investigation Nabiso sur l'affaire de Rachel Élisée Olangi. Nenge moka se présentaka a tozali na famille naye. Na ebité to benga famille 1 to famille 2, I don't know. Mais bango mo bawe baso za famille 2 ou famille 1. Ponga na mingi ya koloba te bokoyo kabango moko na utaki point noir bo mona bilili ndenge ezolekana awa toza tokotuna ba question tokolandela dossier oyo pour que toye ba vérité boke na mino mbangu te investigation esilité tokozwa pe par la grâce de Dieu maman Sephora tokozwa pe nyonso na bozo tuna boke malembe boke nde malembe bokoyo ba vérité nyonso tout ezali solo ya 1 roi 3:16 basi mibale bawelela kibana oyo alobi yanga oyo alobi ya ye oyo alobi yanga oyo alobi ya ye na suka roi Salomo azaki na sagesse ya koyeba ke mama ya mwana ezali oyo topesa ye mwana na ye awa pe Élisée Rachel aza komi weleli sana na yite to benga ondengeni entre deux familles mwana za ya koto to mwana za ya koto to koyeba yango kaka botikala ka toujours branché sans plus tarder nazali na mama kulutu azala sima caméra pour espace za muke bokota tozali na ya na ye et puis na maman na ye na yite maman 1 to maman 2 nazo ebate parce que ils ont pris un peu vertige. Tozana ya na awa yaya 2 ou parce que moka baki akokana kecha olangi yaya 2 ou yaya 1 I don't know mais to pesa honneur à tout seigneur tout honneur juste après cet élément Alain qui a kala derrière la caméra Giramo kwa Julio nde batamboli nanga régie à vous. We'll be right back.
bina na yo, bina na yo, bina na yo. Vandi saye, vandi saye, vandi saye. Vandi saye. Vandi saye. Vandi saye, vandi saye, vandi saye. Assis son trône. Vandi saye, on y va. Avandi, 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 avandi. Que la zone, pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison tambe. Assis sur son trône. Vandi saye, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Mama ngai eloko eza na ngeza boyi. Mwana wana lokole komi ndenge wana. Ngai mama na koki komitika puisque Yesu alobi mikitisa. Na koki komikitisa. Mais aza mwana nanga. Po Yesu tango akufaki Maria bazobeta Marie, bazobeta Yesu Maria azalaki. Maria azalaki na eloko moko asalaki ta. Marie bamisu bazolela Maria azotala. Ngai pe nazotala makambo mwana nanga ndenge ezali. Ti niveau ekosuka. Oya kotala na posa kozwa ye. Na pamboli ya zwa ye. Me malamu awutaki na libumu na ye. Soka awutaki na libumu ya ngai. Tina ye aza na ye posa azwa. Azwa na ye. Me ngana aza na posa. Ba libere ba pasteur ya Mama Hollande. Muto yo kombo mwana na ngai ye nango na monoko eza komba Sephora. Sephora na ye baki ete. Ye moko siko Sephora aye. Komi moni samatina kata jugement. Yangwana mwana na ngazo tanga kombo wana. Mena yebite Sephora ba pasteur te Sephora. Soki ayebi likambo na nzota mwana nanga akoki koloba. Une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. Maman vana no mke. Ato omela tumbako, pardon. Zwa kimia. Bopesa mai s'il vous plaît. Pardon, zwa kimia. Zwa kimia. Mwana oya zoyeba na mokili mobimba, mama oya zoyeba na mokili mobimba. Mwana wana soko abimi la reine. Maman na yavwami. Mais moi je suis très pauvre. Awa ngabi na bozokota wana. Ngana moni mutuka. Bino bomoni ngate. Na keko somba fufa 500 francs na babala. Yaya. Mais Rachel aza riche bozotambusa ngabo bando moni sangati na kata ba télévision. Tina kati ya ba nani ba pareil. Mais nga maman Rachel, je suis très pauvre. Hein? Pasteur David akipakaote. Hein? Pasteur David akipakaote. Akipenga ngana yebiye. Ayebinga. Ngana yebiye. Hein? Na yebi David ngotsoka ze kolonine. Ngana za catholique. Ngai na komi na côté première primaire na catholique na né 70. Ngana l'âge à 7 ans. Na yeko zo première communion na deuxième primaire. Na yeko sala mariage. C'est dur, c'est triste. Comment ablora boye? Zwa kimia maman Léa. Maman Léa. Zwa kimia. Nyonso tu eza na maboko andi.
na bela nasalaka mwa fièvre na déplacer nakomona baninga na tongo na bana na bango bazosukola bamama na bango basani nzambe aza mabe te amoni ke mama oyo azolandisa bana mibali azwi mwana moko ya mwasi apesinga me basani na ngai ekoma ovanda na sali te bilamba na ngai ekoma ovanda na sali te or nabota mwana mwasi nzambe aza mabe te aza malamu na malamu azwi mwana moko ya mwasi apesinga me mama na ngai ndenge ekomi niveau wana lokola na vandi boy eza nde boyambi ngai eza nde boyambi na katolike nde yango nomoni ngai avandi boy sino te nakosala nzoto nango na nini kosala obien te nakoko bosala nzambe na ngai bato wana soki baza na kati ya likambo mwana na ngai te c'est vrai mais soki baza na likambo mwana na ngai na nzambe na bango ozomona basali mwana na oni ha bato baza na likambo basali mwana na oni tini bongo azotanga bakomba bato na monoko sikoyo nakosala nini nakosala nini tolanda na bapreuve oyo ekolongola biso équivoque Rachel aza na 17 ans soki Rachel aza na 17 ans te seka kozala mwana ya Sephora te parce que Sephora balbi aza na 80 combien aza mwana ne 83 sikoyo pesa biso bafoto oyo ekolakisa biso ke Rachel alenki akala pusa nazwa ba image oyo ekolakisa biso Rachel aza na 17 ans te soki aza na 17 ans te c'est que Sephora akoki kobota ete wana toluka lisu mama mosusu toke na foto ya liboso eza wapi oyo foto oyo na neni Foto wana eza na année 2002 le 6 à 7e mois 2002 wana ntango ngai nakulaka première communion le 6 7e mois tozomona wa dimanche ezalaki dimanche 2002 voilà na 2002 yo okulaki ozalaki na age nini na 2002 ntango nakulaki nazalaki na 13 ans 13 ans Rachel azalaki na age nini na 2002 ntango nakulaka nazalaki 13 ans ye azalaka na 5 ans 5 ans 5 ans bon aider biso calcul 5 ans nona azalaki na 7 ans pardon donc nona 5 c'est que maman azoloba makambu ye mbonda yebi mwana ye donc azobeta ba calcul exact ye azobeta ba calcul calcul mental ezala makasi donc po ye azobeta calcul exact yo ndo ozotatone ye azoloba azalaki na 7 ans na 2013 donc mama ya mwana nde azopesa ba date ya mwana ne donc na 2002 azalaki na age nini papa mama l'air wana ya kuli na 2002 ngai nazana mwana alandi Rachel na sima ye Rachel akokisi 7 ans ok total est-ce que elongi ya 7 ans na 2002 yambo beta calcul 2002 azali na 7 ans wapi mwana na yo nanango na bango ne soya Rachel nakoma na nga malvoyant ouais Rachel nazomona ngo penza bien te Rachel yeyo et bon wapi mutakulaki Jérémie c'est pas ça ye oh nan Israël Cédric Israël après ça c'est qui ça va Alain Bendango siko awa nazomona pena bilongi ya kokokana bolimbisa ngai tosala mosala nzambe fo toloba na vérité bango misatu apena na bomwana baza bilongi ya kokokana nayebi te na kimokolo nde azwi elongi ya kecha olangi me na bomwana botala yango ale benda oka nde tobendaka okita na mwa mokie na famille na bango mobimba yango wana Cédric oyo tosalaki na émission na Point Noir katikati ye oyo toza na ye Jérémie ye nde akulaki ya na bango Élysée ye wana Rachel aza kuna donc na bango misato ozomona pena elongi ya kokokana mais na kimokolo nde Rachel azwi elongi ya kecha olangi ndenge ye moko azoloba euti na monoko na nga te mama ozokamwa ezanga te awa na 2002 beta calcul awa azalaki na 7 ans na 2002 tokei olingo sa nini continue tu vas continuer maman olingo se déshabiller kiko longola bilamba na tikala mutakala na zombango do moninga boy zwa kimia molimo mosantu zwa kimia ya Yesu pesa nga pasiko
nazana makambo susu na hôpital makambo Rachel makambo est-ce que maman moko penzo azana mwana bukani na kati hôpital ndenge naza wana mbongo kutu ya kuchaisi ma ezati sikona ndiba kusambaka makambo oyo ata bino moko nazolanda poza mwana na ngana botaki mwana ngai nazana pasi na hôpital kutu mbongo ata ya kulia nazana ngote mbongo kutu ya kucha mwana wana pratre ezati sikoyo musala na ngai na mwana ndanga na kata ba chaîne ba sambisa ngai bo Zwa kimia to luka solution na yango. Deuxième photo. Zela mama okoloba, mama zana pasi. Oyo Rachel na âge nini na nini? Oyo Rachel na 2012. Donc na 2012 a coxé 17 ans. Donc yango akanga photo oyo tongo akanga azana kingasan abina no kimaneke. Ya ba défilé na bango ndenge ba abandana ko bina. Yango nde azalaki na 17 ans. Ça va? Photo mususu. O photo ya frère Israël. Voilà, Israël peut être na poussate. Israël les a poussate. Photo wa grand frère na chali bosoye. Ya Blaise. Yeah, voilà. Maintenant nyonso sko ya Blaise ne ya mkolo fa so responsabilité makamoni so alobani. Bon, donc hier tondo soane na ba Facebook. Donc moi kala, donc ba 2018 na ba 2019. Donc aibi pe numéro na ngai. Mais na so comprendre était est-ce que azolanda ngo to azolanda te pour siko famille ya papa pe maman famille na oyo obimisi ma famille siko ya papa ata mutu moko ta ko lobelela yo kezemi ba mona ki ochoke bota ba pesa ka pe biloko na hôpital ba ke tikelo nani bango mutu akokozala na ye siko bango baza kuna na kingasani ozo bango ndi est-ce que na famille ya papa ba pe ba mona ka na zemi ba ebi ke mwana bango baza Bazali. Est-ce que Jérémie ko sunga biso parce que jusque là tout le monde a kaka famille à maman pour bazol ba ki ba pesa ki maman mbongo mais ba famille à papa soki bazo reconnaître que ba zemi ya Élisée za ya bango ya Rachel est-ce que baza vivante to ba tata moi si to ba papa li bon donc moi ça benda passe mais baza vivant baza na kingasa na suka donc soki si un moyen kozala to bongisi jour to quitter sur le terrain to komi na famille papa to moni papa na kina bengi na batata mwasi bande ko nyoso tukuna ba yesi place na bataka chepe boyo kapi na bataka che nyoso donc esa ngana pasi donc leki ngana kolina ye donc na leki na ngai donc na komatina nifa boy donc e déranger ngai lelo ba bolandi na be mission balobi eza dû alinga ki mobile moko ya magicien nde asali obanda ko betelo mwa malongo be utaki na ba bisika me to leka ki ngana zongaka na zongi wana tango mama bia mela tumba kunde na bandaki ko meka un peu ko temporiser mama nde na zongelo na question wana olobaki otamboli oza chrétien olobaki otamboli bisika nini pe balobi nini bon pour la vérité za nini tango to komi na tribunal ici laki tango ba obi ba mone na ngala facile eloko episenga pasi pona lukana koyeba bita likambo to komi na ngala facile tango leki Rachel alaninga na kata bureau ya ngala facile azuma papa ani ko betanga na munoko na ye alobi nanga ke mbongo yo ba pesa bino bolia tande ngala osa nini nazo souffrir tango na yo kibongo na bimi libanda nakutani na mobala mama leki na biso nakutani na ndoko na so mukolo ndako esika toza na tuni bango est-ce que boko kino ko expliquer nga te ke est-ce que boliaki mbongo ya famille moko boye to ndenge nini babi biso to yebi makama mbongo wana te tinde mama ye eselenga passe donc ndenge eselenga na passe batenga fasi bato admisi nga libanda na munoko nanga na eseki bango boye aza makila nanga ata bobimisi nga libanda suka na osala nini na kozwa leki nanga na temps yango na yebisaki bapara nanga na lobi oyo na moni eza su likambu ya nzoto te ekomi likambu ya molili tango na ye kote na teka biloko nanga to na église mo eza wana ya bima na ebeli na bakambi musu wana ndenge ka to partageaka po donga na partageaka na batebele partage donc na
donc on a ba musulman donc so na moni aux chrétiens bien au sambelaka donc trop partager na yo po eza libota na nzambe bakambi wana ba esinga bitin yakana na bima po to lukato ba biti ya likambo oyeba eske mbongo ngo baliaki oleka mina komi boye eza na raison nini wana ba esenga mardi et lundi ba esenga tuyambaka mardi na jeudi mardi na zaki moi retard mercredi pe na leki soko jeudi nde na tiki musala na nga na obitin faina sa nini na kota na yeba tangu na koti wana boye mokam na bango mokam moko na lokwa tuyebani ayebisi bato bayambaka bitin bosa nuki boye de frère oyo poye azana makambu na ye asala kuna ya mesa na ye kuna boye atiki mutu awotele biloko bakoyi baye biloko yango esalaki ke bayambinga na bapesa yenga pe jeton ntango nazwi jeton nde ezalaka priere jeton mpe nazalaki na ngbawa nakekutana na mosakoli ti ndenge asplikaki ngai makambu oyo ya mobali wana alobi nini ti ndenge ayebisa yenga ke akomaki na posa ya mbongo nani Rachel akome na posa ya mbongo ti ndenge bakutanaki na mwana mobali wana kokoma na posa ya mbongo yango akutanaki na mobali wapi wa magicien mwana mobali oyo wana ya magicien tanga alobi yango boye excuse après atangaki na kompe ya nani ya Sephora sen Sephora balobi ke makambo nyonso tu oyo ya mwana bino eza a partir wapi ya peau noire ngatu bango pona nini na peau noire abi muto bazalaki na ye excuse muto bazalaki na ye ayebi makambo nyonso tu ya nani ya mwana bino est-ce que na ye ko comprendre ke na tribunal batangaki pe kombo ya nani Sephora pa yaki alobaki makambo nani ya leki nanga ntango na ye kotika wana mama kulutu nanga lokola azala na kisenso habite to na église ya Pefalongo toko kiko yeba eloko kaka na église moko te excuse ameminga so na église wa Pefalongo ntango kaka tokei les mêmes balobaki na bimese nini et répéter lisusu balobini balobi soka akomeka na posa makambu ya mbongo na mobalo azwaki ezaka akuna esprit ezaka wapi kuna ka ndi na braza tangu tolongwe wana leki tangu auti braza aye awa na papa awa na kaluka tangu ba ye eskande eyaki supe na koya supe matata nini yaki matata makamso ya Rachel tangu tosa a délivrance to bengi sangu moko aye sangu na tangu balakti biso aye na bande ko église na nga pe bazo prier sangu na obite na moni délivrance amona na bino fallait ezala 5 jours na lande ya bino délivrance en église na so babite Jérémie au moni délivrance o alek na bino eza processus donc fallait to landela yango ngabi ça va pour miate sangu na nga koya premier jour à prier deuxième jour troisième jour à prier les mêmes 3 jours les mêmes jours sango aye ko prophétiser alobi clair mwana na bino eloko soka vandi azocha maboko loboko moko na nzoto na bino mwasi loboko mususu na sima esika to sala kaka abi eloko azocha bongo eza nini alingaki mobali moko mobali wana aza mutakisi basangisaki na ye nzoto donc wana comme le quoi neti 6e et 3e message na mokolo susu ya lobi samedi esika nazoteka frère moko ya kosoma biloko alekaka mais na comprendre était frère aye avandi na kiti tant on servi batu ayebisi ngai nazala message faina sola na yo ngabi ça va problème ezate na si o servi batu esinga si on servi batu tant na si ko servi batu na zongi pona so na frère ayebisi ngai na ju 3 ndoto nanu ya yo mono personnel donc wana e ano makamanga no secret ayebisi ngai après atuninga ozana problème o ezotungisa yo so lobi problème ango nzambe akosala nini akorépondre okande tozawa na esi na bi naza problème moko naza ndeko nanga moko aza na pono akuna mutu neti ebouge ye mususu aza na hôpital fallait bacha isima mwana mbali wana avandi nie akangaki misu atie mutu na se ntango atelema esinga lobi clair ndeko na yo wana abimaki alingaki mobali moko ya kisi
tienenga comme na niveau oyo. À part ça, nakenda nanu nakimbanseke pas grand fois onga alandi. Tant on a kuna et tomaka dimanche. To soli na ye fa to kana aya pe boy. Lundi nga na landi sukuna to zena mwasi na ye. Papa moko azalaki ayoki di soleil singa clair abi yaya. Le kinabino esprit neza wapi na peau noire. Azana mutu moko oya lingaki yango komisi na niveau boy azana punition. Sikoyo tant tu fera na pe ko lo banga lobby ka lobby ça me doit lobby. Kana me oya lobby a. Ayebi singa clair. Abi le kinayo oyo ozomona wana. Abimaki na mobali moko ya masisi basangisaki na ye nzoto. Surtout yo mutu ozolandela ye yebisanga na mikolo oyo problème nini ekomeli na mikolo oyo lundi oyo na auto raté soki 6e accident nde na olandi ya makambo waleki na nga mwasi alobi donc mutu oyo azolandi ya makasi eza yo yango monike ezosala mabongo mais bondela makasi mpona leki no po azana mutu moko oyo babimaki na ye aza musicien. So tangu na yo comprendre que c'est que yango zo soka loboko tangu sango na ndobaki azosa loboko moko na se ya bino basi azosa loboko moko na se loboko mususu na sima. Donc kokani na ndenge papa oyo wana na point noir ayebisaki biso ke Rachel ayebisaki tango azaki bien ke eza na mwana mobali moko oyo bandaki kosala na ye makambo liboso mais ya lobaki bakoma kokuta lokwa mwasi mobali na ndenge ya sima ye Rachel alobi na boyaki bon entre guillemets kaboyaki ya solo toyebite kaboyaki ya lokuta toyebite to koba. Donc basini wana soka tie maboko bongo loboko moko na se na bino basi mususu na sima ya mobali tanga kobimisa abandi ko fiba yango. Donc akomi na kolia yango mais muto ya bande ko linga te ezalaki ndenga. Donc batu nyonso tout un soane bien ngana mama abanda ko linga bisoti. Donc biso to poussa pembe na été so to poussa pembe na ye azo finga sona be gire. Donc abanda sokola ko abanda ko so mais pas sokola ezalaki na moi passe. Mais ti na komaki na tamoko akomaki so na osana nini awa oswayo akasi uzomuna minute uzomuna minute azo swayo azo swaka katango to zomema yena télémation ngai a déshabiller est-ce que boza na mikanda ya telema okoko pesanga mikanda bomemaki na telema na bakisi na posana parce que biso awa après va la pluie mutu na mtazo wa mwana na ye na kolandela yango ti tokokende na suka soki na mabondeli bino bocha mabondeli bocha ba prière enfin que na ebi nazala kondima soki esenga tana zonga point no 3 fois na zonga selon ba information na ngai maman Sephora azana Angola à moins que je me trompe azana Angola na mikoleko ya tozo senga Nzambe asunga biso parce que c'est pas aussi facile tozo landela mais on nous demandons na soki tokoki kozwa même intervenant moko ya papa Paul David to mama soki kosenga tato mona mama Sephora mais na ba information na azana kinité ndenge bolandaki na bisika msusu ke azana kin abakangiye abimate bwebwe c'est faux et archi faux. Maman Sephora na tuni au moins na 4 ou 5 personnes azali na Angola et pas mobile na ye aza alandi mobile na ye preuve à l'appui bisika ba memaki ndeko na biso Rachel na wapi na Telema un hôpital. Une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. Papa, est-ce que tu peux m'aider? Regarde ce que j'ai rêvé. Écoute, papa, laisse d'abord les songes. Moi, je veux seulement savoir la manière que tu es
tu as quitté Kinshasa et arrivé à Brazza. C'était comment? Bon, il m'a donné 40 $. J'ai parti à Malouk. Les gens connaissent ça. Maintenant, j'ai changé ça. 20 $, c'est 40 000 francs, il y a francs congolais. Maintenant, j'ai resté avec 10 $, et 20 $, j'ai caché ça. Maintenant, j'ai dépensé 5 000 pour les billets jusqu'à Malouk. Maintenant, ça reste 35 000 fois CFA. J'ai changé 20 $, j'ai changé 20 $. Maintenant, j'ai rentré. Maintenant, j'ai demandé. Nakutana papa moko boye na expliquer alors je vais te aider akat ba akutinga bato ba katsaka na mboka moko boye so komi na mboka ngo baswaka moto ebimiso tina 45 na 45 tiki tele dotongo ekomi singa na zomi siko na nini o kote ba katsanga liboso ba papa o ba edanga ba tetela wana bato ba yebi déjà émission de la lubaka tant ba katsanga na libongo atala ngai na kekuna c'est là-bas au champ de dollars. Na changé 20 $. Wana. Au Pesaki bateau combien Massoua? Au Pesaki pirogue 35 000 francs. Au Pesaki 35 000 ba commission tina Kintele. Tina Kintele. Maintenant après Kintele ça la gagné. Après Kintele na tant on 4 ba tango ba 4 ba et là tu m'appelles senga ba pièce. Ça c'est nga na zui mal à l'aise. Mal à l'aise ndé na kitina hôpital Talangai. Hôpital Talangai na koti na ketikuna. Na ça nini on a changé 20 $. Au dollar dans le Congo va changer quand on peut pas utiliser quand on veut vraiment. Dès la coach on a tout ni moi mobile moi pas aider nga to keto changer on a 11 000. Mais là comme il a raté qui déjà c'est du nord voyage qui dans na mbongo wana elinga ke simba te dès la lobby a pas de problème na zui na ye na coopérer na mituka minene wana. Na appelé la téléphone na sombelenga. Mituka minene ya babus wana. Ya babus wana ba Raymond. Na coopérer na 5 000 francs. Quand on a 5 000 francs ba komisinga tina mboka oyo. So le ki dolizi, ole ki kai. Mboka mabo avant comme dolizi ba benga liboso. Maintenant ba kitinga na transport esilenga na vite téléphone o ba pega sombelenga. Dans sombelenga na 11 000 francs ya kit. Maintenant na siongo na teki yango na 3 000. 3 000 wana ne ba komisinga ti prenwa. Donc na comme lundi. Donc na comme lundi na ba bout na minuit. Na éviter que awa ba longola couvre feu. Na mi moyen na ya na stade de Victoire ezate na luka place na la ke na l'hôpital. L'hôpital a cité. L'hôpital a cité za munene ba to Hollande na kinde ba benga ka hôpital munene ya mama e. Na sengi na mi papa na uti voyage pour aider ka tout na expliquer. Papa na mi a frère ngalobi apesinga mbetu na lali. Na l'hôpital munene ya Sisi. Na lali après mina batongo na mutaki ba 5 heures papa na la musinga bibona aider okende na yo. Na bi c'est bon merci. Donc na ye na ngela kina la côte. Côté eza plage la côte bato baza ba pays étranger ba yebiti eza la plage. Donc na comme na pembi ndam temaji vanda te souviens-toi révélation na yebisa ki okende koluka mobile na yo bokutana bosolola message qu'on a fait ça il n'y a pas de problème na yaki donc na ye na lobite avant na kota on a kutana ba responsable na kangi place pour expliquer kirer pour tozana ba kirer ba révélation au nzambe ndenza ma fait nga révélation pour na kutana ngo bali nga la salle makele nga mi je rentre parce que ici c'est nous. Biologique. Je suis ta fille, je vais rentrer. Après maintenant, j'ai fait les bagailles. Moi j'ai dit, je vais appeler la police. Après papa qui l'a dit, rentre à prière d'abord. Dieu va les parler. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi j'aime la prière. Moi j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai retiré mes habits. Après j'ai ça là. Nakangaki yango na kira, pa kira to kanga biloko nakangi. Dans la kangi na récupérer yango na bimisa bandikoya. Na yo ki compter pas ki bango na zaki na nzala pesi na bisap na lipa 100 francs. Na bandi kolia na keti na la côte na bandi sui na bandi ko réfléchir. Nenda ba ba révélation na wana ndi ego kokisama. Kende ko luka fiancé na yo. Ndela kende ko luka mobali nanga. Ayi singa na ya ka dimanche. Ndela ye dimanche aza adoration azo zela ye. Na fuka mela ye. Tokutana na ye azwanga amemanga tokene na ye ndako ba révélation tout na zwaki yango wana na ngena do yango wana na za adoration na zozela mobali nanga maître Fred ona loba na télé azwanga tokene ndako mbonga libala papola na mamola déjà balia do etikala ka mariage
Obligé. Le maître frère ou maître frère. Maître frère. Maître frère. Oui, c'est ça. Oui, bien bon, plus on a la JCC, tokendaka te. D'accord. Oyebi bureau na ye. Tokendaka te. Et bureau oyebi. Bureau na ye. Oyebi aza avocat. Oyebi bureau na ye. Ah, naza avocat. Bureau neza na vie. Okenda neza na bureau na ye. Ah, tokutana ene kuna na bureau. Pota on a kei na kenya koluke na bureau nda ebisenga dimanche na ya. Siko libala ngo bosala ka wa. Tango na bungaka na 2 mois. Papola na mama olangi to makota ka priya na bakoko nanga ela papa nanga na mama nanga nde na mama nanga to makoti priya nzamba elisi bango ba koluka nanga na za papa na ye bisayo depuis mokolo wana lobaki na yo na papa botika ya koloba mingi te ovanda kai nga naza na posa ozala propre parce que tala ndenge oza salite moto yo koya koluka mobile na bilamba salite akosombela nga bilamba ye moko ayebisaki ngai dimanche akosombela nga kokipe nga donc vi na nga c'est lui je suis reconnaissant je suis venu donner reconnaissance c'est ça il est déjà papa ndima donc badossier nyonso to na bakisi na esika oyo tokendaki nyonso tu na baresultat toza nango awa nde sur place mpo na ye. Voilà, balobaki nini na hôpital avant totanga. Donc balobaki na biso aza na malaria pe aza malaria cérébrale po aza pe na typhoïde. Est-ce que bakokotisa ndeko mama na te azolobaka makambo exact libanda o bango baloba ye azoloba kuna donc esa neti récitation poème po ata likambo po ekomi non mama bokotela ngai na plateau alekata awa aya vanda na ta mama po ndengo zolobaka récitation wana ezosala bien po liloba kopesa bokanga ngo ndenge moko te mbote mama mbote kombo nani mama Timba est-ce que oyebi Rachel nayebi bien makasi c'est nanti Élysée Olangi te aza Élysée Olangi te aza Rachel la bokende na hôpital bakende nana kendaki naye bakende na mbali na ngai na yaya na ye na mobali ya Alain fongola large ya caméra s'il vous plaît fongola large ba mona batno so ezozo plateau momba bamkendaki nana nani bakende na mbali na ngai noko na ye balobaki nini kuna balobi aza malaria cérébrale na mutu na ye bakangaki na typhoïde voilà yo oza oyo yo kokota na famille osali combien d'années na famille nga na wumeli déjà pour moi na nga liboso on a boti na ndoko na bango akoksi déjà 22 ans donc Rachel okutaka na âge Rachel le nga na yaka awa po nga na vandi pena awa te nga na bandi ko vanda na Brazzaville naiki awa lokola na 2006 okuta Rachel nakuta Rachel awa balobi maladie maman plakisa bakisi maman présenter yo mto bando pesa bakisi wando pesa kisi nini na bande ko pesa ye bakisi oyo po bande ko lingaka ngai okay bakisi oyo ngam na bande ko pesa ye na bande ko pesa ye moko na tongo moko na pokwa oyo pe na bande ko za moko na tongo moko na pokwa yango oyo asilisaki yango te oyo eza bakisi to bande ko pesa ye et po alala po abande ko déranger mingi oyo déjà oyo na pesaki ye nyonso yango oyo nde etikalaki mais balobaki bozonga lisusu to babesi bomeli bakiso esili balobaki to pesa ye oyo nyonso esila soki oyo esili ye nde akozongisa bomoto na ye après ça tokoki kozonga lisusu kuna tosala sous contrôle tozwa nano bapapier mikanda nde eloba na mikanda kuna na telema batuna ya bino age bon na mukanda kuna batunaki biso age pe batunaki na kombo na ye voilà pesa na tanga s'il vous plaît Alain Kiakala à vous awa tozomona hospitalière centre hospitalière Telema Kitambo bokende na wa Kitambo zone de santé Kitambo examen de laboratoire demandé par docteur Ngelwa voilà awawa tomoni ekombo nani bochaki tochaki kombo Hollande et Elizabeth Koya azali na posa ba benga ni kombo wana boche Hollande ana moni Hollande donc tochaki
Oladi Elizabeth po ye ezaki matata donc azolinga te to benga na kombo ya Rachel. Donc yango moni po azwa kimia na tawana to pesa kombo yo po baluka façon ko bete na on a tonga po ba maîtriser po ba faire examen. Mais on m'a dit que boteki mwana bino. Hein? On m'a dit que boteki donc loko aye mutaliboma alobi bino bobi kaza liboma. Bino bolandi ye boche o ya lingi. Donc ezalaki loko la tozalaki do embrouiller. Combien on peut bien te Oladi Elisabeth 1995 féminin voilà. Na habité s'il vous plaît besoin. Donc bino pe bolingi akene na famille olangi yango hein. Pas à moi na famille wana te. Yaza muyandi 100%. Rachel aza muyandi. Alobaka bonke. Papa na yaza muyandi, maman na yaza muyandi. Biso to yebi ke famille na baza batete la. Est-ce que yo mona da mwana muyandi? Papa mama zwa kimia vanda yaka. Yaka na osombelo tumbako. Vanda na sombelo tumbako. Zwa kimia. Zwa kimia ngamona. Leki yanga zoloba na baner na mutu. Na ko changer kombo. Zwa kimia. Abande ko sola mingi na ngai. Zwa kimia ngamona. Ngamona osomba tumbako. Zwa kimia. Donc fallait pas botia na kombo ya Olangi Elisabeth. Tant botie bozani ti botekiye. Donc soki to chaki boy anor so la pas même penanga pété. Nanan. Donc mutano so bozwa tawo yo s'il vous plaît. Soge simbe la binote. Prenez. Voilà. Donc mutapesa ki kombo ya Olangi na hôpital nan. Donc mutapesa kombo ya oyo ezali mutapesa ngeza mobile wa mama leki na biso mais azandete. Donc apesa ki yango po ni bozwa ki ataite bokange bobimisi ende bopesi kombo na. Bon ngana zaki libanda. Nata azali na kati wa mutuka. Nata azali na kata mutuka. Moyeto tika yemoko na kata mutuka ezala kite. Ça va. S'il vous plaît, tu allez obliger vraiment to kata émission parce que c'est triste. Bozo mona maman ndenga zolela. Bino batu boza ko commenter. Bino batu bozo loba ba n'importe quoi. C'est triste. Regardez cette maman. Donc bozo mukanda o bobomba parce que maman zo supporter te. Maman zwa kimia s'il vous plaît. Maman boti mwana memise 9 mois. Maman bot a memise 9 mois. Lobia yo kama kambo oyo komela ebo est-ce que ça normal? Aza mwana na epena normal. Hospital bochaki 95. Non maman zo pas la tête. Léa zwa kimia. Maman Léa zwa kimia. Zwa kimia s'il vous plaît, zwa kimia. Maman langa, nga na koloba boye. Vraiment. Pasteur oyo azoloba ki aza papa na ete. Ye pa yebi pasteur wana te biso pe membre ya famille toza boto yebi na biso pe ye te. Est-ce que bolembongo tende boza ko épargner Paul David to yebi makambo wana te to tika pe ko lia mbongo na ye te po to yebi ye pe te so kaza solution isko bozo zwela pona mwana bino Rachel bande ko ba ko landa bino solution bozwi ezani solution toza yango posa toza la posa bino nde bosunga biso bozwa mwana na biso Rachel boya na ye awa biso moko to pesa ye bakisi po azonga normal ninga zalaki po ninga zolo makambo wana aza normalité. Zonga la tuni papa moko boy. Na bi papa, est-ce que tu peux m'aider? Regarde ce que j'ai rêvé. Écoute, papa, laisse d'abord les songes. Moi, je veux seulement savoir la manière que tu as quitté Kinshasa et arrivé à Brazza. C'était comment? Bon, il m'a donné $40. J'ai parti à Malouk. Les gens connaissent ça. Maintenant, j'ai changé ça. $20, c'est 40 000 francs, il y a francs congolais. Maintenant, j'ai resté avec $10 et $20, j'ai caché ça. Maintenant, j'ai dépensé 5 000 pour les billets jusqu'à Malouk. Maintenant, ça reste 35 000 fois CFA. J'ai changé $20, on a changé $20. Maintenant, j'ai rentré. Maintenant, j'ai demandé. Na kutana papa moko boy na expliquer alors je vais te aider. A 4 ba kutinga la bato ba 4 saka. Na mboka moko boy so komi na mboka ngo baswaka moto. Moto e bimiso ti na 45. Na 45 tiki télé. Docteur e komi singa na zongi siko na nini o. Côté ba 4 sanga liboso ba papa o ba edanga ba tete la wana bato ba yebi déjà émission de la lubaka.
ntango bakatanga na libongo atala ngai nake kuna c'est là-bas change de dollar na changer 20 dollars wana opesaki bato combien masuwa opesaki pirogue 35 000 francs opesaki bango 35 000 bakomiso tina kintele maintenant après kintele osalaki nini après kintele na ntango na okatisa bato yango bakatisa elaki bapesenga bapièce ça c'est ngai nazwi mal à l'aise nde nakiti na hôpital atala ngai hôpital atala ngai na koti naketi kuna po na sa nini on a changé 20 dollars po dollar na le Congo ba changer kango po mapa bato ba utiliser kango vraiment ti nde na koti kuna na tuni moi mobile moko edenga to keto changer on a 11 000 maintenant comme il a rataki déjà au CA du Nord voyage kenda na zaina mbongo wana engake simba te nde la lobby a pas de problème nazwi na ye na coopérer na mituka minene wana nazali mpe na telefone nasombelenga mituka minene ya babus wana baremont na coopérer na 5 000 francs ntango na 5 000 francs bakomisinga ntina mboka oyo so oleki kai mboka mwa boye avokoma dolizi babenga liboso maintenant bakiitinga na transport esilenga nazwi telefone oyo baapeki asombelenga donc asombelenga na 11 000 francs ya kit maintenant nazwi yango nateki yango na 3 000 wana nde bakomisinga ti prenoi donc nakoma elendi donc nakomi elendi na babutu na minuit nayebi te ke awa balongola acouvre feu na mi moyen naya na se de victoire eza te naluka place nalala nake na l'hôpital ya Cissé eza monene bato baolanda na kini nde babengaka hôpital ya monene ya mama emo nasengi na mi papa nauti voyage po edeka tout na expliqué papa na mi ya vrai nga lobi apesinga mbetu nalali na l'hôpital ya monene ya Cissé nalali apres mi na batongo nalamukaki ba 5 heures papa nalamusinga bibona ede okende na yo nga bi c'est bon merci donc na ye na ngelaki nake na la côte côté eza plage la côte bato baza bapaye étranger bayebi te eza la plage donc nakomi tona na pembi ndambo te maji kovanda te soubien twa révélation nayebisaki okende koluka mobali na yo bokutana bosolola message oyo napesaki mabi ya pas de problème nde nayaki donc na ye nalobi te avant nakota onakutana na baresponsable nakangi place mpona explike kirere mpo toza na bakirere barévélation oyo nzambe nde nzambe apesi nga révélation mpona kutana nango bali nanga nga nasali makele nga mi je robe parce que ici c'est nous naza koka bapola na mamola biologique je suis ta fille je vais rentrer après maintenant bapekisinga na bila kokota je fais le pagaille moi je dis je vais appeler la police après papa qui bangola dit rentre à prière d'abord Dieu va le parler j'ai dit il n'y a pas de problème moi j'aime la prière moi je dis il n'y a pas de problème j'ai retiré mes habits après je sala nakangaki yango na kira mpo bakira tokanga biloko nakangi to nakangi na récupéré yango na bimi na bandikoya nayoki konter mpaki bango nazalaki na nzala apesinga bisapi nalipa 100 francs nabandi kolia naketi na la côte navandi sui nabandi korefléchir nde nzambe alobi barévélation na wana nde ekokokisama kende koluka fiancé na yo nde nakende koluka mobali na nga ayebisinga nayaka dimanche nde na ye dimanche aza adoration azozela ye nafukamela ye tokutana na ye azwanga amemanga tokende na ye ndako barévélation tu nazwaki yango wana na ngai naloba yango wana naza adoration nazozela mobali nanga maître Fred oyo naloba na tele azwanga tokende ndako mbonga libala papolangi na mamolangi deja balia donc etikalaka mariage maître frère oui c'est ça bon biso na la JCC tokendaka te d'accord oyebi biro na ye tokendaka te biro oyebi biro na ye aza avocat oyebi biro na ye naza avocat biro neza na ville okenda deja na biro na ye tokutana ye kuna na biro po ntango nakei nakendaka koluke na biro nde ayebisenga dimanche na ya ntango nabungaka na 2 mois papa olangi na mama olangi ntango bakotaka priere na bakoko na nga ela papa na nga na mama na nga nde na mama na nga ntango bakoti priere nzambe ayebisi bango baya koluka depuis mokolo wana alobaki na yo koloba mingi te ovanda kai ngai naza na posa ozala propre parce que tala ndenge oza salite
moto yo ko ya ko luka mobile na bilamba salite boy akosombela nga bilamba ye moko ayebisaki ngai dimanche akosombela nga kokipe nga donc vie na nga c'est lui je suis reconnaissant je suis venu donner reconnaissance c'est ça il est déjà papa ndima aza na maladie est-ce que bato bazolanda ye bazo comprendre ete mwana na yo te est-ce que ye moko pasteur azoyeba ke mwana na aza bande comme si balobi boye makambo nyonso azoloba azobandela mibale te azoloba likambo moko est-ce que mutu soki mutu etrouble abandela likambo aloba likambo ka alobaki azoloba ngo kaka azoloba ngo selon yo na boyebi na mpona maloba na ngai ndenga na yebeli soki mutu akomi na trouble mental na mutu eza alobaka likambo oyo eza neti te nde na yebeli leki na nga clair ndenge tokoli leki na nga aza na mwa vérité penda te aza na lokuta ndenga na yebi leki na nga mais ezosala pasi pe déranger nga eyokana o lisese oyo est-ce que okoki pena ana kosala be swati nga na bali na mwasi na nga par exemple na kifiançailles tina bali mwasi na tikali na kosinali mwasi teke nga na bota libanda sko na minute autant kaka boye bamona mutu abimi ote aza tata na ngai benga pasteur po ezosala nga pasi réputation musala nzambe ebeba ponga pe lobby na koma pe na betape ya ba responsabilité wana ya musala nzambe soki na okamba yo ozowele la réputation musala nzambe to ozowele na mama na aza na pasi azolela mwana pasi ya mama eleki ya ngai te ponga pe naza ya na ye donc ezo déranger nga po moninga boye en que kimobali donc na konda ki po nazalaki na ba jeune makasi avant kuti pa yao donc déranger nga yango liloba na nga na lobaki boye na lobaki kina mama na nga na bandeko no sotoa na makambo leki na nga oyo solution tomoni ke ye akomi na ba relation ba niveau makasi par rapport na biso nani do Rachel mais nga yoka pardon est-ce que Rachel nga za bongo to biso to bi ke Rachel aza na eloko te aza na mbongo te po Rachel azobela Rachel akomokata Brazzaville point noir na mbongo oyo azozwa wapi po na ngai nazomona ndire batu mususu bala na sima na ye o bazo soutenir ye ponga na kolo ba soutenir po sana ki mabino po sana bebisa sa réputation ya CFMC ko bebisa réputation et kozala ndenge wana po mwana za ya biso mwana komi na niveau wana ndenge nini mwana azokata Brazzaville azokende azozonga siko bandani o bazopesa ye mbongo ya ba transport po yakendaka Brazzaville point noir yaza na eloko te est-ce que boko landela yango te boye basuki banani baza na sima na ye o bazo soutenir ye po abebisa réputation ya pasteur wana yango ne problème c'est pas dans ngai ngala lobi boye ngai mama ya Rachel la lobi boye na lembi pe banda na banda le 16 février jusqu'à présent na lobi boye ngala loba asembo likambo ya mwana na ngai délivrance ezobima ngala sala ba délivrance te puisque naza catholique alobi likambo na yo pesa ngo na ngai et puis Yesu alobi boye likambo soko zala makolo mibale tambola nzela moko ko tambola nzela mibale te mais ezana mangomba mususu batambola nzela mibale likambo ya mwana na ngai eza nini ye moko yaka kozwa na mama olandi na kati na ndenge bazotanga 3 délivrance o baotanga kombo ya mama olandi eza na kati nani ye moko aza na kati mena ye koloba yango boye pona batu bandimi ya mama Hollande oyo baza awa na niveau ya Kinshasa baza innocent bo libéré batu wana mais oyo aza na nani na mama Hollande ya point noir na yebi ba komo na bango te mais promoteur eza Sephora po mwana na nga uti koloba lokola bozo ndimela ye aza na mutu eza bien te mais bino bozo ndimela ye siko ngai pe na ndima likambo ya lobaki alobi ke ngai na wuti kosala un mois na Sephora na kata ndako moko tobima te tango tokokisi un mois yango wana tobima libanda yoko na loba na bino wana Sephora bandimi ya awa ya Kinshasa botika bango
tina miso nzambe botika bango mais bandimi ya nani ya point noir mutu ngala yebi kuna oyo na yebaki ekutu te na yebaki pe problème mwana na ngati muta yeko bimake mwana ngata na maladi ya mutu tango mwana na ngaye vaut mieux tokantike yazalaki kuna Sephora pe ayeko landa ayeko ndima makama mwana na nga pe andimiye lokola bozo ndima yeke mutu na yeza kitoko te mais bozo ndima oyo yazo loba nga pe na zo ndima pe likama mwana nga loba yeke asalaki 1 mois na Sephora na kati ya nina tuno question moko lokola mwana lobi ke mama na ezaka Sephora yazo lingane Sephora bon yo lobi mwana za yo toboite lokola ndenga za na maladi ndengo lobi maladi nezo senga ka Sephora soki lelo toyebisio mama mwana kufita za na bomoi lokola mwana lobi yo te alingi na yo te soka moni azo swaka oba mino ndengo zo vimbaka wana soka moni Sephora zo sepela na ye ozwa no mwana okabela no Sephora yoka ngana koko kimia ezwa nakoko kabela Sephora mwana te po Sephora zo boya Sephora lobi na miso ya juge ngana bota mina ne 83 est-ce que nakoko bota l'âge mwana oyo Sephora zo boya koma mwana wana azobima ya Sephora tena lobi ke yo teta mamo bi bon pona so kimia mwana nga so dans liboma ya mwana no soi-disant et si la so amoni Sephora ba bon bazwa siko Rachel na yo ba pesa ye akende ko bokola ya continuer ye bakoki kopesa ye mwana wana te likama mwana na nga lokola ezokwe ya bino moko bozoyoka ngo ke yo moko se trouver ngo ke bayebisi yo ke alingaki mobali moko azalaki elima eza boye te na délivrance pe ebimi bazotanga ke ye moko sikoyo yaya na ye Cédric soki Israël soki nani atala bien lokola soki bayebi mobali wana bazwa ba mama leki na bango bakende pa ya mobali wana bakende kati soki aliaki mbongo na ye akoko kosenga mbongo na ye po tozongisa ti kasi eza boye ti apres mutu azwaki bumutu eza bongo ti po soki balobi ke mutu oyo atrouble seke mwana na yo asimbaki eloko na ye soki bayebi ye bakosala ni bakendeke pa mutu wana ti mutu wana akeye bofuti ye po mwana sikoyo azwa kibumutu na ye mais jamais nga nakopesa mwana nange pa Sephora azoboya abi nga nayebi ye kaka na kote ya lingomba mais nakobota nga naboti ye te naza mwana nde 83 est-ce que besoin déjà problème mon pe ya mutabeli liboma na famille biso nanu te mutaliboso abandi maladi za Rachel hein mutaliboso abandi maladi ya mutu Rachel na famille eza Rachel est-ce que bokoki kolongwa te mama kulutu paza wana ke bosala groupe ya bato yo ke bokende koluka solution wana botinda délégation ekende pointe noire bokokosa na ba obasa kuna basangana po boluka solution transport nde eza te mbongo eza te makoki eza te tokosala ngo me makoki eza te so toya na makoki nde tonga tosala ngo sikoyo yaya soki neti yo zoluka soki neti na le nazaréen tomona na mutu moko po tosukisa likambo po na yoki bato baloba DN na testa DN po yo aza ndeko nozoganga soki mutu amonani alobi la princesse batinda makila batinda suki na bango ya bazwa suki ya Élysée bazwi suki na yo batinda yango ekende po awa na kine bato bazoba baobanga tricage bato bayeba te tozwi suki na ye tozwi suki ya Rachel totinda yango ekende na poto bakende kosala test ADN bazongisela biso ba résultat totanga yango yo kondima ngai eza pasi na opona ndima po fale na yo kano nde ba parents na ngai aponga na kosala jamais likambo sa ba parents na nga po ndima yango mama yaka koloba telema nanu tika mama kuluta linga kota loba ya lobi abangi na ifa yokanana ba papa likambu bato bazoba wa bino bozoba mwana na bino to na posta test ADN tika mama avan vanda yaka mama nga moko na zana kozwa soin ya tumba vanda maman non je vais acheter je vais t'acheter est-ce que ko tikela ye avant mama vanda na ye nazana posa bo zela mama zwaki
Voilà. Ok. Nga mama kulutu na yoki na lobi boy. Na lobi boy nga mama kulutu. Pardon, tu as besoin de mama kulutu. Nyonso to bo luki. Di kolona se. Eningani. Pona nga mama kulutu na lobi boy. Bo sala tuye tu. Bo tinda mwana azonga awa na Congo. Kisasa. Poto zwa solution ya kusalisa ye. Pwa maladi wana ezalika pona ye moko te mingi pe babela kamutu beba koma kape bien eloko bozo luka esobe na zamba esangana masanga na mai esangana te ezala batu ya Hollande bazama bete basalisaki tango basalisaki pe aleye ko banda lisusu tango ye ko banda wana lere to kusalisa muntu pwa akoma bien. Mais batu balobi boye bazali batu babike bazana posa ya teste oyo kolakisa ke ya sola za mwana bino tozongisa bazongisela bino ye po balobi bazobanga bakoya awa bosali pe mabe po ya zolo bake ayebi bino te siko pona batu bazwa kimia base rassurer batu bazotala bazokomaka test ADN donc test oyo lakisaka ke tozwi makila na yo tozwi makila ya Rachel tokena yango na baminganga batali balobi baza penda papa na mwana baza penda yaya na mwana baza penda ndeko na ndeko bazwa bango bakolobaki bachambongo bayeba kochambongo bazwa suki na yo bazwa suki ya Rachel bamema yango bakende na yango bakendo sala teste bolingi to bolingi te bato bamona no bapia mbongo bon eloko ezali wana nga mama ko tuna zolo baboy ezala ma cause ya makila wana lokola nga moko na yebi azali makila na ngai bakoko kamata makila to boyi makamu ya makila oyo ebandaki kala kuna na jugement tango tozalaki to boyi yango Sephora asalisaki muntu pona nini ekoma cause ya makila makila bobanga ebimaki ya mwana papa Félix te bozobanga ebimaki aza mwana David bozobanga nini na kosalisa attest ADN tozobanga te pa toyebi keski azali ya biso okita omata tina bonkoko na biso mwana wana za yete pasteur wana ye mo azoyeba kete ke mwana oyo aza ya ngai te eske mwana oyo ayeko kosela nga makambo take mwana aza ya ngai te ye mo azoyeba ngo te soki ayebi ke mwana oyo aza ye te akoki kotinda nyonso te mwana wana aza ye te merci topesa biso ye na ngambo kuna bokatisa biso ye azalaki epala bino bokangi ye bachaine ti bobeti ye bosali ye mabe bowanda okangi ye bachaine azokizoki eyokanga na loba tokangaki ye bachaine te tobetaki ye te alongolaki bilamba jour oyo alongolaka bilamba yango nde bakendaka na ye na hôpital nde yango epesaki biso bakisi oyo tango topesi ye bakisi alongolaka bilamba ye moko kaka ye moko alongoli bilamba kela na balabala nde tolatisi ye bilamba ka le même jour wana bamemaka ye na hôpital nde bapesa biso bakisi oyo tobandaki kopesa ye oyo eza kisi ya pongi po alalaka mingi po moyen déranger eza te soki topesi ye na tongo soki tokomi kaka 18h fa topesa ye à partir ba 16h soki topesa ye 18h dose ya kisi esili abandi lisusu kofinga kobimisa bêtise abima libanda po asala double tolanda ye tokanga ye yango tobandaki kopesa ye kisi oyo po elalisaka ye mingi eza mutu abetaki ye te bakangaki ye bachaine te aza mwana oyo ya biso makila pena ya biso akimaki na 2h ndenge akimaki na 2h jour yango une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora.
ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mamakandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete